Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense, tant que tu pour parler de la part du Seigneur avec joie, bien-aimé dans le Seigneur, avec amour. Quelle grâce, bien-aimé, pambate pour bananzambe, baeba, ainsi dit l'Éternel, baeba batomabe, bakabonana batomabe, pour ete babik samili monabango. Bien-aimé, tozu vidéo moko pisi biso esengo mingi, Yakulu Tunabiso Jean Goubal. C'est qui Jean Goubal? Jean Goubal, c'est un intellectuel congolais. À ça, ma vidéo sur la politique, sur la musique du monde, sur les églises, sur Makambo Belé. Voilà. Donc, Abim Saraba vérité. Batoko Simba Mboka Bango Yoyo. Mais bato aboye jamais bako lingaba Simba Mboka po Bango Baza. Lobaka vérité loko babiso. Eza bato esika mabezali ako lobaki mabezali. Alors bato aboye bako lingate bazala basimba mboka. Alors bato baza na ba poste na mboka balingaka bato oyo ba flatteur, bato baza pona ko kumisaka bango, bato ba ko baza preba bundaka pona bango, bango nde ba pesaka ba poste. Voilà. Mais bato lokola ba Jean Goubal, bato lokola ba biso, balingaka biso te pambate vérité biso bato pembe na pembe donc bako linga biso te. Alors biso toza ya Yesu tolobaka vérité. Bien aimé kulutu Jean Goubal abimisi vérité moko sur église bozomona na Congo wana. Bien aimé vidéo qui toko bien aimé avant de continuer avant de passer la makomi to pesa ba verser pour bien aimé le no pesa bino ba verser moi mingi le to ko tanga moi mingi bien aimé to ba no ma église na no ba selengwe belé Jean Goubal a bengi yango magablo ndenge to lobaka izana ngo magablo ba sel ba magablo na bango po ba luka mbongo. Yesu s'est révélé na bangote bake ko tanga Yesu basali ba théologie bake ko yekola Yesu donc o yekoli Yesu mais ozana révélation te ba yekoli nde makomi mais bazana révélation ya makomi bango ba yekoli te pa bate fonza meda se révélé na yo mais le soko tangi makomi mbala moko ozana Saint-Esprit mbala moko zo ba nini la kisi mais bango so batangi lipa pona bango lipa bake somba lipa ba païen pa ba athée voilà pa ba ndibu so batangi vin bake somba pe vin so batangi mai bake luka pe mai ba melisaka batu ba mai ça veut dire on toka bloko non tout ça on ba révélation batangi bateng ba ketia batu na mai voilà pour bazana révélation et loko moko te batangi dimi banko to ba ke kulukela ngonde mbongo comme mbongo même kule zalaki na mbongo te ba dimi mona soke la kisini ba yebite nzoka toute la Bible parle que de Jésus-Christ ba dimi tout ça bloko na ba offrande izanango Jésus-Christ. Tout ça, c'est toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Alors, ce qu'on a la révélation, ce qu'on a la Saint-Esprit, bien aimé, ok, ko yé, ko la yé, sous la théologie, comme ko salé l'année makomi, au salé la logos, mais aux angi rema, voilà, au salé l'écriture, mais aux la révélation, et peuple baza ko bunga makasi, bungi si peuple. Mais tout un nom, nous Jean Goubal, que j'aime beaucoup. Merci, grand frère, je t'aime tellement. Quand tu parles, j'aime quand tu parles. Voilà, des gens comme toi, moi j'aime. Alors, vos amis ngite, kaka ba flatteur, nde ba tondi wana, donc ba lèche bot, nde ba tondi wana. Voilà, donc c'est désolant pour notre pays. Voilà. Tout le nom kulutu Jean Goubal, après tout zonga, au nom de Jésus-Christ. L'homme congolais Aza, il est devenu une âme sale. Ndindo na molimo. Bon, Nalobango mingi na bili kambwa Congo etikali kapo na bana. Quand les fils s'adressent au père, c'est-à-dire quoi? Bana basenga na tata. Quand je parle de tata na bikolo. Ezala bana on a l'église est belé chaque dimanche. L'église était magablo. Ne me parle pas d'église, frère. Toi, na l'église est belé, na Congo, basambe la rapeka kawa. Donc, kaka tout au tournoi, na kasabu, on met d'église, oui. Tout ça, c'est nani. Kolo. Mokeli na biso. L'église, il y a Christ. L'église, oui. Il y a Christ. La baba, il y a 5. Tony, il y a 5. Pour baligner bandimita, je ne sais pas comment belé. Pour balouba qui a allé. Faites les disciples. C'est un magablo, n'a pas de tout. Un magablo. Na 5 ans, on a eu un peu de gauche. Il n'a pas été. Ah, il y a un tourné avec lui. Ah bon, peut-être que vous en avez parlé, vous avez maintenant, l'application à Bolingo dans l'église. Quelle est la forme de l'application à Bolingo? Christ a ce qu'on va porter Makolo. Je suis Christ à Guilherme. Animibana mia. Bana mokate yo pasteur wana jeep. Mo umbu na jeep. L'Église de Dieu, c'est l'humilité.
exemple, il y a Bonzambe et Zana Bomikiti. Et voilà, ça c'est de l'aliénation. Un peuple aliéné. Autoza Congolais. Aliéné ou on a coutu bien. Un peuple bohumbu, peuple amohumbu. Nous sommes un peuple esclave dans notre fort intérieur. Il y a un parti politique qui a gablo autant que l'orchestre, autant que l'église. Ce sont des trucs des individus. Il y a un parti politique qui a gablo autant que l'orchestre, autant que l'église. Ce sont des trucs des individus. Ce sont des trucs des individus. Moto asalili gablo na ye po aluka mbongo ye. Atie kombo ya Yesu po akoyisa ba faible. Asali théologie akeyi koyekola Yesu Kristu. Nzoka Yesu se révéla kande na bana na ye. Bayekoli makomi kasi bazana révélation te. Bakangama na ancienne alliance nzoka toza na nouvelle alliance. À la croix, Yesu akokisa kitu. Moto asalili gablo na ye po aluka mbongo. Atie kombo ya Yesu po akoyisa ba faible. Asali théologie akeyi koyekola Yesu Kristu. Nzoka Yesu se révéla kande na bana na ye. Bayekoli makomi kasi bazana révélation te. Bakangama na ancienne alliance nzoka toza na nouvelle alliance. À la croix, Yesu akokisa kitu. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense, tant que tu rempli du Saint-Esprit. Le Père parle à ses enfants, bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce. Alors que utiliser sur le coup, moi, canal beaucoup, pour te le bela bananaye, pour te avertir bananaye, son de la trompette, bien-aimé dans le Seigneur, pour te bananza beba la mouka, baka boanana, ba faux serviteur de Dieu, bien-aimé, oba melaramakila, bien-aimé, oba memaraba na distraction, ba sangana politique, pour ba komisa, bananzambe, ba bébé, pour ba la sabango ba bébé. Kuna de l'autre côté musique mokili bango baza basangala pena ba politicien rôle na bango côté luyenge na mitu ya batu. Voilà, comme ça ba politicien ba kabela ba mbongo ba kundaka bango nzoka ba professeur baza ba kundaka bango te, ba médecin baza ba kundaka bango te. Bien-aimé dans le Seigneur, la muka yum tuzano na kolala. Bien-aimé tulandi kulu tujan kubal. Bien-aimé yana makamuso lobi wana tu épinglé makamoko alobi mbindo na molimo. Voilà, batu baza mbindo na molimo. Voilà, alobi lisusu une âme sale. Voilà, ba âme ya batone za sale, baza na âme ya Christ te. Bien-aimé dans le Seigneur, alobi lisusu nini ba magablo, donc ba magasin, batu yeso betaka chikote, ba commerçant spirituel. Alobi lisusu nini na balabala na ye, il y a 5 églises. Voilà, albi ceux qui est là qui a Yesu. Pourquoi 5? Alors ceux qui na chaque balabala, ils a 5, il y a 10, ils a 20. Donc ça veut dire là nous tous comprendre que ça nango bamagablo. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et puis église, ils a nango bâtiment. Église, ce n'est pas un mot chrétien, c'est un mot païen. Et là qu'ici bâtiment ba bimara pour lever la politique à l'époque. Et on t'envoie sur Ayaki, albagi pour ça l'église naie, donc bâtiment bando lever la ye. Voilà, batongo bando tambola partout ba lever la cahier. Et ça nango bâtiment, c'est un peuple mis à part, peuple yakouzwa, église, voilà. Un peuple aliéné. Aliéné est là qui se perdre, voilà. Et là qui sous ou avoir perdu sa liberté. Voilà, avoir perdu sa liberté. C'est ça, un peuple aliéné, un peuple oyo a miyebité, oyo a bungsi liberté naye, oyo a commis esclave, voilà, un peuple aliéné. Voilà, ce sont des trucs des individus. Voilà. Donc, ce sont des trucs des individus. Donc, église, et comment il y a moutou. Voilà. Bâtiment, il y a yé. Voilà. À koko, c'est bien, on peut se bambon, on tonga bâtiment. Bien aimé, nzo kande, et comme il y a yé, na papier, l'état, izali ya yé. N'est qu'un groupe politique, et comment il y a batou. N'est pas orchestre, il y a batou. Donc, voilà. Ce sont des trucs des individus. Sois béni, mon grand frère Jean Goubal. Voilà. Donc, ça veut dire que, et comme dans un truc, il y a batou. Alors, ils ont des peuple aliéné. Voilà, batou, basé à kubunga. Bien aimé na monito bondela, yambo toto passo la makomi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci.
grâce ndengo zo telemisa biso papa to la musaba ndeko ya biso oyo bakangami na maboko ba faux serviteur de Dieu ba fils du diable ba eko nyoko la bano ya yo ba eko lia bango ba mbongo ko bima na basi na bango ko bima na bana na bango basali soi disant ba ekodime pamba te po bana bakendaka kuna après bazo bima na bana wana papa tant bazo no bana mike bazo kosa bango laisser les enfants venir à moi bo bien aimé ba sa bana na bolo bila ba parents na binote ko bebisa bana ya batu papa ko zwa ba étoile na bango papa oh nzambe bakoma même ko bima na mibali yango zo telemisa biso pona bano ya yo bato yeso akufela bayoka son de la trompette papa bayoka le père azolo bakati na biso po ete bana na yo papa bakabona na batu ya mabe po pena makambo ya mabe po ete babikse milimo na bango po soki liwe kuti bango bongo bakeli felo papa na tiki message na maboko no papa yaka ko solola na mwana moko lelo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé, Hosanna Grèce bien. Ah, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Ce que ce kufela te bien aimé, comme un peuple aliéné. Oko bungi sa liberté na yo. Omi comme si esclave ya mutu lokola yo. Bakomi ko traîner dans la boue. Bakomi ko traîner lokola mouton bazo me mana abattoir. Alandaka alanda. Nzoka ne ba simbele ba machette ba ko kate kingo. Réveille-toi toi qui dors encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Hosanna Grèce bien. Bien Hosanna balabala Yesu. Simplement c'est quoi? C'est le Père céleste. Il a envoyé ton frère pour être fungolo bongo, a fungolo kabosh, aux sous bébé spiritualité, aux la peuple aliéné, aux la mouka bien le Seigneur. Moi na yeba papa na ye. Comment ba kosa yo papa na yo moko ba molio mbongo pour na papa na yo moko. C'est kaza papa na yo te. C'est koza cousin. Alléluia. Ah, bien aimé. Comment okosanga papa na ngai? Obando lianga mbongo pona landa papa na ngai. C'est koza azane papa na yote. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, bien aimé. Tikete nzamba pambolo ndokozili baku ya kolanda ndeko na yo. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Sokomoni batu lokola bakulutu Jean Goubal. Bazo fungula batu misu. Nzamba loba ki soki boboy koloba, mabanga ekoloba. Pambate batu fo ba loba boy. Bakoma ba corrompu. Bakoma kolanda ba police ba futa ba mbongo. Bakoma ba camarade ya ba musicien. Bakoma ba camarade ya bato mokili. Oh, bakoma ko bimana basi ya batu. Basimbi bakisi. Basangani na bana na satana. Bakoma koluka miracle à lokuta. Bien aimé dans le Seigneur. Bakoma na ba organisation d'hommes. Lundi boy. Mardi délivrance. Mercredi sokinini. Jeudi sokinini. Bien aimé ko kanga batu. Batika batu bakine misala. Ko kanga batu ba pesa banka ba mbongo. Bien aimé dans le Seigneur. Nzamba zana kacha makambo wanate. Organisation d'hommes kotia batu na ba mai nzoka toza suna sena alliance te benebe ba yebia ta ma comité ba yekoli ma komi me bazana molimo santu te. Oh bien aimé dans le Seigneur ba umeli na makambo nzambe me bazana liloba nzambe te. Alléluia. Yango papa zo tinda biso bien aimé o lamuka bien aimé o kabona na batoyo pamba te ba ko memo na lifelo. Bien aimé to kotanga verset na msa liboso bien aimé. Matthieu chapitre 24 verset 1 à 2. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes. Le lobe na tokotanga ming, zoa feuille, zoa bic. Bien aimé, le lobe okoko maba verset pambate yopo yango de l'autre côté au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur tozana Matthieu chapitre 24 verset 1 à 2. Et je vais essuyer mes lunettes pour natanga malamu. Alléluia. Pour ceux qui na tangi ma bé. Bien aimé, tant on t'a tuna yo pour qu'on na l'église ou en okolobani. Ah, oh frère, j'ai tanga ma bé. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, nous allons Matthieu, chapitre 24, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Bien-aimé, ah, Jésus a ce temps, bah, disciple, bah, bimi na temple, bah, disciple, bah, bani, ah, rabbi, la temple, telandenge, bah, tonga temple kitoko. Yoga réponse à Jésus-Christ. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Yes, le bina bango, bomoni nyoso yo, et ata libanga mo kotika la te, nyoso ekopanzana. La version ya lingala, nyoso ekopanzana. Donc bien aimé le Seigneur et sa révélation.
alors bandako wana base ko bengo temple pamba te molimo na nzambe zelaki na kati molimo na nzambe zelaki na kati ya batute mais na kati ya temple il fallait que batu bakena na ba temple po te molimo na nzambe e bikisa batu bien aimé dans le Seigneur yo bande ko bengo temple et puis molimo na nzambe zelaki na lieu très saint bien aimé ezaki divisé en 3 parties parvis lieu saint na lieu très saint. Hébreux chapitre 10 verset 19 yoka bien aimé et je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Bien aimé au monde, babi awanini, Nzambe a inauguré nzela ya sika. Bien aimé à l'époque, mungongo ne koma pa nzambe zate. Il faut que na temple, okuta na ba sacrificateur, bien aimé poete, bangone ba sur la nzambe po na yo. Mais tango yesa songisi molimo na ye, yeso lobi boye, a salemso route ya sika. Yango voile pasuka ki, bien aimé le banza biso ba voile wana révélation, ezande poso ya nzoto na ye. Sika awa bien aimé, yo moko kokota, yo moko sambela, nzamba ko yoka yo. Oza son a besoin sacrificateur te, oza son a besoin souverain sacrificateur te, c'est lui-même le souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance. Et si kozali yango lobi na chambre na yo, Matthieu 6 verset 6, abi kota na chambre na yo, prie ton père, ako yoka yo, pe ako yanola yo. Bien aimé, on a besoin de tout. Bien aimé, une route nouvelle. Ça veut dire sikoyo. Bien aimé, ezana ndaku na yo, ezana cuisine na yo, ezana même na salle de bain. Partout siko zali, soko fuka mobile linzambe, ako yoka yo, pe ako yanola yo. Tout ça, dans cette alliance, nzokande bien aimé, c'était l'ombre des choses à venir. Bien aimé, siko la nouvelle alliance, yesu tonga zongsaki molimo, balbe a inauguré une route nouvelle. Bien aimé, siko voit le pasukaki, voilà nzakini nzoto na ye. Bien aimé, siko yo kozali belela nzambe pe ko yoka yo lelo tokotanga mwa mingi. Bien aimé, toke na Hébreux chapitre 3 verset 5 à 6. Bien aimé dans le Seigneur, lelo tokotanga mwa mingi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour Moïse, bien aimé, komaka ba verset. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. De ce qui devait être annoncé. Bien aimé, c'est l'annoncé. Mais c'est Jésus. C'est la nouvelle alliance. Moïse a zalaki nekaka étiquette. Moïse a zalaki lilingi. Jean-Baptiste a zalaki lilingi. Bien aimé. Oh, Messie Sédek a zalaki lilingi. Bien aimé. Abraham, bango tout, a zalaki lilingi. Le fils de la promesse, Isaac, a zalaki lilingi. C'est que le fils de la promesse, c'est Jésus. Promesse, il y a Saint-Esprit. Oh, bien aimé, wazoko sayo. Yo ke loko. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Eza batimate. Et sa maison, c'est nous. Yangomoni Yesu, ando tambola, azo teya partout, nanda kwa zache, na balabala, azo kutana na batu, azo guériri batu, batu alua, ba sepela kite, ba pharisien, ba sadducéen, ba sepela kite, yango ba boumaye. Bien aimé, bangonde ba boumaye. Ba yokana na jida teki, ajida ke koteka ye, ba mime pa Pilate. Pilate, il était païen, soukone ma boko, abone ma kambo. Ba boumaye, ba pona Barabbas. Na place na ye. Bien aimé, ba bomiye. Pambate, asalaki mabe mokote. Pambate, alingaki sous ba temple te. Alingaki biloko wana te. Azo sa bango, ça parlait que de moi. Ba mona zo blasphémé. Asi bango avant, vraiment, zalanga na zalaki déjà. Bien aimé, ba bomaye, pour la vérité. Ba kokisane lilo, ba sambaye, ba alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Yogolo tanga bien aimé le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ndenge na expliqué yo. Le banza belobi voit les pasuka qui temple eza ko exister les sous-soutés parce que c'était l'ombre des choses à venir. Temple eza skonde yo, pambate molimo na nzambe eza sukunate, molimo na nzambe komi kati na moto. Yondo komi ndako na nzambe. Yonde soko yambisu na bomo ina yo. Soko kabone na vie ya péché, bien aimé molimo santo koti kati na yo. Bien aimé okomi kotambola na Yesu, okomi sauvé. Batela kondima na yo,
kabona na bato mabe, kabona na makambu ya mabe, vi na yo komi prière, avant oli au sambeli, avant oli au sambeli, au lamuki au sambeli, au bimaki au zongi au sambeli, po mingi bazongi te me yo zongi. Avant toute chose, bien aimé, glorifie le nom de l'Éternel. Et ça, c'est par ta grâce nous allons vivre. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Bien aimé, simplement c'est ça. N'attends ma larme, n'attends pas bisengo kumisa nzambe. C'est tout simplement c'est ça. Nous avons besoin de prière 1 heure de temps, 5 heures de temps, 6 heures. Bien aimé, c'est charnel. Bien aimé, attends 1 minute à pamba, attends 10 minutes à pamba, attends 3 minutes à pamba. Mais kangamane na Yesu, zala na communion na Yesu, zala na relation bien aimé, zala na intimité na Yesu. Bazo kosa yo ke bangonde batu na nzambe, yonde moto na satana, ubalio bambongo, bien aimé soko yambisi na bomo na yo, bien aimé aussi molimo santo komi disciple. Tambola ndenge Yesu alingi, kabona na makama mapepe na bato mabe. Bazo kosa yo bien aimé nzale leki na mboka, ale basali l'église, basali ba magablo, ba magasin na bango, batu Yesu abeta ki fimbo, bateka ka ba disque, bateka ka ba vidéo, bateka ka ba témoignage ya batu. Voilà, voilà. Tala bomoni mukuna kuna azu musicien fere, tala nenga mbala moko na télévision, comment ça la mutu de délivrance, na nenga koyi, ozo sambu sayi, pambate, bana besoin gloire. Voilà, ba osala ba on a puissance à l'okuta, puissance à Satan, yon bana besoin gloire. Bien aimé le baki le toko tanga ming. De que c'est un verset mususu bien aimé le Seigneur, Acte 17, 24. Bien aimé, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Oh, yem ta pesa rabatu souffle de vie, yem ta pesa ramakambe belé, yem ta protéger rabatu, ana besoin mbongo na yo te. Bien aimé, ana besoin de abomo na yo, pour atambola na yo, pour récupérer yo. Mona abunga ki ndaka ba parent, tanga zon ki na pa ba parent, papa mta pesa ke biloko kolia, papa mta changer ki na bilamba. Ça dit tango zonge pa nzambe, akopose biloko kolia qui est la parole, ako changer bilamba qui est ta vie. O comme la vie à sika, o comme la makambo à sika. Bazo kosa yo bien aimé dans le Seigneur. Le loto ko tanga mingi. Le lot tokotanga mingi bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Yoga église. Les églises d'Asie vous saluent. Ça veut dire bah chrétiens d'Asie bah pesi binombote. Eza ba ndako te ndako pesa mutu mbote te. Les églises d'Asie vous saluent. Donc bah chrétiens d'Asie ba nanzabo bazana Asie bah pesi binombote. Toujours continuer. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Aquilas et Priscille moi c'est na mobali et ça le kola Tanguy et Violaine, bien-aimés, avec l'église qui est dans leur maison. Ça veut dire que nos bien-aimés, papa na maman, na bana na bango, ils ont église, voilà, ou soit batouende ou partager parole na bango. Donc bana nzaba benga bango d'église, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Voilà bien-aimé dans le Seigneur. Nenge frère nanga moro na France, frère nanga Malouzei, na mosne Matide, nenge ba sanganaka, na bana na bango, bien-aimé, c'est ça. Donc bazo partager parole, bazo sambel avant balala. C'est ça Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Yango là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de... Na Matthieu 18, 20. Est-ce que mi baleto mi sato basenga na kombo nanga na zakati na bango. Eza li soute na kati na ba temple. Makamba lukuta na temple zela ki bat baoke na temple po ba kuta na molimo santo. Zela, c'est ça. Bando kene kuna po ba kuta na ndena molimo santo. Mais na nouvelle alliance, molimo santo ezande kati na yo, batela kondima na yo, batela molimo santo kati na yo, batela vie na yo po molimo santo wumela na yo. Yemta ko protéger yo, yemta ko kwesa banguna na yo, le lobanzambe lobi boy. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Voilà ce que zana molimo santo otambola na Yesu muto ko saloma bete ya ko bundela yo ezala na molili ezala na physiquement spirituellement ata yo zo mona te me ya zo mona bien-aimé kabona na batoyo ils ne sont pas de Dieu. Et ça va fils du diable. Ben koluka mbongo bien-aimé na mutu na yo. Ndenge kolutu Jean Koubala lobi peuple aliéné. Ça dit peuple oya bongisi liberté na ye. Voilà. Bien-aimé ko sala bongo te bien-aimé sortez du milieu d'eux. Nyango to sali nzembu débloquer peut être débloquer ba vie à batu et débloquer ba pasi à batu et débloquer kindoki ba lesa yo et débloquer bien-aimé lo ni ba so na bo moina yo. Te nzeba débloquer vie à bana na nzambe. Bien-aimé to kono muke après to zonga au nom de Jésus-Christ. Nzambe na ngai nakosuka wapi nzambe na ngai
talata ngai mwana na yo vi na ngai nyonso bloke libala na ngai nyonso bloke makambo na ngai nyonso bloke papa na kosuka wapi bwakata liso na ngambu na ngai okodebloke nyonso bakangaki okodebloke nyonso bakangaki allez débloquer musika na Yesu mawango akuluke vi na yo bana satana bazebele biso na bango babunisaka biso oh yo allez débloquer oliaka na nani ekonanga otambulaka na nani salama eleo moto betelaka baproje ntango mosusu ende ndoki ya vina yo oyo ekodebloke mizika mokili oyo kaka maloba na bango ezalaka kote mingi babloka bavi na bango mpona mizika mokili bayokaka allez débloquer oh yo mon Dieu délivre-moi de la main des méchants, de la main des pervers et des oppresseurs. Psaume 71, 4. Alors quelle grâce. Satana tindaka bana na ye bamema message mabe po akanga bana nzambe ekotika koyoka mizike mokili ememaka kufa na bomo ya moto débloqué bisoto débloqué allez débloquer oh yo débloquer Papa pambola bano ya yo zinga bango na makila ma Yesu Kristo papa tout bango na molimo santo kabola bango na ba faux serviteur bana satan ba ko détruire ba foi na bango papa tambola na bano ya yo tout bango na molimo santo rendre bango invisible à toute attaque de l'ennemi banguna na bango baza ba marche pied na bango au nom de Jésus-Christ amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ amen. Quelle grâce, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Oye na société belé boyokanisa te tokoma na bafoye nene moko papa na mama dialogue eza te ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire
chikicha chikicha Congo Dialogue Congo Dialogue Congo Dialogue tosaboni biso nyonso na Congo Dialogue sur YouTube